Eliezer n'aime pas ses combos. Aligné Mokaote. Est-ce qu'Eliezer est sérieux? Mais Eliezer est en train de me pousser pour qu'il y ait un Azan médiocre. Eliezer faut situer Bisso. Il est dans l'opposition ou Azana pouvoir. Parce que Maloba, émission je le vois dans la landi amour. Eliezer Maloba lobi wana, on dira ça en opposition, on dira ça dans la majorité. Azana clair, Azana chef de l'État, mais Azana chef de l'État. À côté de Loba Makabuana, aya kolela na TVT. Wana za ba discours ezalaki hier avant comme député. Maintenant il est député, c'est à lui. Biso to voter pour qu'il y a trouvé ba solution de Makabuana ici là. Mais à ça là ta elo voté, maintenant zongi sous na kazaka na caméléon pour qu'il y ait ko distraire sous biso. Et pourtant, nous on connaît que ce sont parmi les géniteurs et unions sacrées. Aujourd'hui, les porte-parole et unions sacrées, il y a des Moutalobaka, mais il y a des colons qui ont changé Maloba pour que Azoba population, surtout Azoba Eliezer 2018, Azalaka pro IDPS, mais va voter dans la label à la Mouka. Au moins, on a un jour à Kabad. IDPS c'est en cash, mais tu vas voter dans la label ya la Mouka. Donc à ça li batboui, donc à tchebiso na katikati tu vas se départager de mes tours oyo. Azala clair, azana union sacrée, to azana opposition. Mais il y a combien ça la émission ko la biso ko ya ko la télévision. Ce que député la biso to lela to suka ouais. Mais ça moi je reconnais que la population du Kunga va voter yé. Député va voter ko le kana Kunga ezayi. Donc l'espoir est dans le Congo Eliezer. Mais aujourd'hui Eliezer a dessus la population de Lukunga a commis un donateur, a commis un sala badon, a to vota Zakari Bababasu. A décevoir du sommet, film moi to pesa film moi qui est dans l'Assemblée nationale. A quoi qu'on mette film moi là mais era zongi to récupérer film moi là to bêtier film moi là avant la kota garage. Donc yepes d'Eliezer ce qui 2023 film auto bomba wana ya nani ya auto bêta Zakari Babasu ya ngona pe to bêta ko kota garage. Salut chers tous, bienvenue dans ce nouveau numéro, le réveil du peuple, présenté par Plati, l'intelligence du travail, la PIT, votre humble présentateur. La Pessimino Motebele pour votre confiance et fidélité au Bozo Kobakosa, la Bisso Nakatia Ignoze Télévision. En tout cas, coup de chapeau à vous, nos fidèles abonnés d'Ignoze Télévision. Je salue également José Yungu, l'homme simple, coup de chapeau et belé Nayo Bisika Ozwabi, sans oublier Maman Rose, la patronat, notre sponsor numéro 1 d'Ignoze Télévision. Je vous salue aussi là où vous êtes. Je ne peux pas oublier Maman Sifana Dubaï, Maman Karine Louti, na Autriche, Maman Yuyu, na Australie, na Pessimino Bambo Tebele. En tout cas, je vous porte na Moutema, coup de chapeau à vous. Na Bosani Pété, l'homme au Yazana Simaya caméra pour vous proposer ces belles images. Grâce à lui, Ndeboza pour recevoir 5 sur 5 de partout là où vous êtes dans le monde. Wabengami na Kombo ya Gauthier, Nana Baksaka leader, Gauthier leader, coup de chapeau Nayo Ebele parce que ce qui était, mais Bomoni a été. Aujourd'hui, je reçois mon koyaba communicateur, il y a Nouvel Élan. Nouvel Élan est allé parti cher, il y a le premier ministre honoraire, le monsieur Adolphe Mouzitou. Donc, Azali mon koyaba communicateur, il y a parti dans une Nouvel Élan. Et puis, il est également coordonnateur, il y a jeunesse Nouvel Élan Lukunga. Avec lui, Toko Beta Masolo, na Oetali district, il y a Lukunga. Et puis, commune Oye Afandi, il est précisément moi na commune ya Ngalema. Donc tu découvrir makambwebele elongo na ye na émission ya Sika Oye na kati ya Ignoze Télévision na combo ya le veille du peuple. Ce qui tozali monoko moko na Gauthier leader akoki déjà ko fongola bileli pour découvrir ka Mike Kibaka. Bonjour ndeko nangai mwana mboka. Na sepeli mingi na invitation na yo. C'est pour la première fois que Oyambanga nazali na esengo ya koya na plateau na yo. En tout cas, je suis très ravi.
Merci beaucoup, mon amboka Mike Kubaka. Vous êtes suivi partout dans le monde sur E-News Télévision. Un mot pour nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout. Bon, un mot, je salue tout le monde qui va me suivre. Je sais que je ne serai pas les malvenus dans votre émission. Je serai les bienvenus. Avec les analyses qu'on va faire ici, je pense que ça va apporter pour que notre pays, les chers les Congo, puisse trouver des solutions et qu'on puisse aller dans le développement de notre pays. Donc, une fois de plus, je salue tout le monde qui va me suivre. Je suis vraiment ravi de me regarder. Je pense que ça va. Merci beaucoup, mon amboka, cher fidèle téléspectateur d'E-News Télévision. Comme je vous l'avais dit au début, il est là, Mike Kubaka, communicateur Nouvel Élan. Avec lui, il est beaucoup découvert Bassango à Mimeli Bisnakatia E-News Télévision. Ozali également coordonnateur et jeunesse Nouvel Élan Lukunga. Oui. Tu l'as découvert dans le Lukunga, il a évolué politiquement parlant. Lukunga ça va avec crise sociale où ils allaient na kati ya Congo mobimba. Lukunga ils allaient épargner té. Lukunga ils ont tambolaka na rythme où ils bazali ko tambusa biso. Lukunga ndo tuninga, Lukunga tozali na 7 communes na kati ya Lukunga. Où ils allaient Ngaliema, Kitambo, Mongafula, Gombe, Lingwala, commune à Kin et Barombo. Donc cette commune on a des autres constituées les districts au Babengi Lukunga dans le cadre et à partir d'un nouvel élan dans la structure de la jeunesse ngai de mutanzali ko kamba yango. Mais précisément ngai na vandi na commune ya Ngaliema de tozali ko kamba parti cher ya excellence Adolphe Muzitu oyo parti oyo ezali ko bouleverser ba données à bateau parce que nous c'est les programmes, nous c'est la réflexion, nous c'est les idées, pas les individus. Merci beaucoup, mon amboka Mike Kubaka. Combien de députés basés en fonction actuellement vous en avez na kati Lukunga? Lukunga, oh là là, Lukunga Lukunga 18. 18 députés. Oui. 18. Bangonis basés en fonction. Oui, basés au travail. Des tibanani oyo ebi que basés pour porter pe ba appui, basés donc reconnaissance. Te quoi porter ba appui basate. Basate. Na kotanga ga nde ba kombo ba na kotanga ba onyo sote. Po mususu na ebi bangote. Na zape na tina oyiba bangote. Na ebi ndeko Willy Pelenda, ndeko Eliezer Tambwe, ndeko bon bah tu as validé na évité souvent des nani waza ya peu perdre au nani les vieux les noms m'échappent encore na yebi ndeko oyo a remplaça ndeko Martin Fayulu le président Eli Martin Fayulu moto a suppléant naie a kufa me batia mususu nani susu na Jean-Jacques Mamba bon baza moi ebeli baza 18 baza ebeli je ne suis pas là pour que naie baba comme na ba onyo se passe bazo sala eloko te na Lukunga. Oh merci beaucoup moi na mboka to ko découvrir ngo na kati ya masolo soki réellement baza ko sala eloko te na utaki en fait na uti pe kolanda moko ya ba député na bino ya Lukunga kaka ndengo uti ko tanga ba kombo na kombo ya Eliezer Tambwe. En fait, na émission na ye a lobby eloko moko très important a lobby eloko moko ke excuse a lobby que batala kamutu esika a outité mais plutôt bisika azali kokindi tant que yo azali mutu oza ko cadrer ba jeune na Lukunga eloko a lobby on impact nango selon vous eza na niveau nini ndekonanga soyons sérieux, soyons vraiment sérieux. Est-ce que Eliezer est sérieux? Mais Eliezer est en train de me pousser pour qu'il y ait un médiocre. S'il vous plaît. Mais tandis qu'il est votre député de Lukunga. S'il vous plaît, laisse-moi parler. Azo poussé Ngana Lubakaza médiocre. Pourquoi? Mais comment toi tu peux travailler avec quelqu'un au Yebi Kota Outite, aux yeux Malamoko, Tokendera côté Tokende. Même Bassi, Nanda, Parent, Papa Sarabiso conseil, Pauline, moi, Sotia, Nanda, Foyer, Baba Parana, et Foyer Banda Kunaye. Mais il y a le baquet, total à Moutouté, côté à Outi, mais total à côté à Zokende. Est-ce que c'est normal? C'est normal, Moutoubaye, côté à Outi, place à Zali, na côté à Lina Kende.
Ndi mutu baye atambola na batu bon. Donc il a tort ya koloba ndingwana. Mais quand je l'appelle médiocre, ça c'est la médiocrité. Moi je peux pas s'engager avec quelqu'un que je ne connais pas ou à Utiwapi, à Zawapi, à Zokena na ko s'engager na été. Nga pour s'engager na mutu même moi si oyo ko bala onga na ba na ko bala, eza moi si ofuna yeba passer na ye. Naïbi présent naïe et naïta la future même na classe tout le temps histoire pourquoi bon je sais que bato belé bazana problème antique classe batanga classe bien té mais pour na bibamba bambaga lelo pour Congo ga ndenge zokene ndé bato belé lelo ba oloba mais sinon place pena bato ba réfléchir bato musu ba koza la té parce que koloba bongo déjà que batala mutu té côté outil c'est naïbité donc au caractériser directement na bateau batangate me bazu non wana yo lobi ngala lobi bongo tingala lobi par rapport ndemo pese exemple ngala lobi boy yo ko balusa maloba na ngate moi je dis que ezana bato mususu place ba réfléchir ba kozala mais tozo lobi parce que bato mususu bazana insuffisance ya classe na tangi ko ba mutute wana soki yo ndo ozo ba bongo wana etali yo mais ngana lobi bongo o ya ngana lobi ke bato ebele bazana suffisance de classe parce que c'est assez normal, c'est normal. Même ma camarade qui tous à la botoke na université aux camarades et là liboso tout naka oye ba camarade avanda wapi. Pourquoi tu linga to yeba? Soko lingi mwasi baluka oye ba mwasi na avanda wapi. La passer na ya sala nini? Pour que epesa yo moi idée que lobby to vivre na moto ndengeni mais hier raison be biso que to bossa na passé total à présent bon soki moto na za na escroc soki za na criminel soki za na ye ngana ke na criminel ga bongo non soki za criminel otambola na ngate moi soki passé na ya za ka za ndumba ngana ko bala ndumba te soki za muyibi ngana ko bala muyibi te ngafuna yeba passé na yo na etala place aux à présent et bon toi avancer na yo donc nga ko zonga lokola nia ou te lokola puto me bangaka bongo ça jamais ça vraiment je regrette ce qui est né mutalobi bongo nazo regretter parce que bon d'abord aza mutu moko oyo biso pena na lukunga to pesa yo crédité pourquoi parce que oyo biso to tindela ya zo sala moté lukunga ça moi je reconnais que population lukunga ba votaka ye ça je reconnais je suis très sincère avec lui lukunga pena ba pesa ka ye confiance mais confiance au bana lukunga ba pesa ye abiza yango pa bana lukunga ba tinda ye o azo sala te akomi na ye donateur akomi na ye akisali ba fondation na ye parce que mbongo eleki ebele akomi ko kabola biloko or musala député ça ko kabola biloko ta mwana mboka député c'est là s'il vous plaît député musala azali molobeli à population mais c'est ce qu'il est en train de faire dans la émission là non en fait il défend la population écoutez-moi c'est pas lui de venir défendre dans les émissions. Les émissions, il faut qu'il laisse à nous. Comment? Lui, c'est un député. Lui, c'est un élu. C'est un représentant de la population. Moussala est dans l'Assemblée nationale. Il faut faire la démarche pour retrouver solution. Soka moni ba ministre ba osala malamu te fois bengi sa bango na assemblée. Soka moni ke fois komela ba ministre wana. Mais il y a comme osala ba émission lokola biso ko ya ko lela na télévision. Soko député lela biso to lela to suka wa. Monsieur Mike Kibaka, il a accepté que le $20,000 au baza ko futa ba député wana c'est vrai mais yaye alia kango yimogote, alia kango na peuple, akabola wana en fait na population ba orphelin ba veuve tout ça c'est que bino be bana ya lukunga o bimisa ye bozwaka pe partie de bino parce qu'il y a talifi même na ba image ndenge a comme donateur ya ba orphelin ba veuve ba pauvre tout ça comment bino bato o bimisi butia ici kana bozala ba bénéficiaire c'est que vous recevez aussi quelque chose de sa part ndeko nangai uzali mwana mboka tolingana no Congo oyo. Le Congo c'est notre pays. Tous les pays mususu ngai nde nazalaka boy nazana pays mususu te on a revendre. Les seuls mots qu'on a revendre des Congo. Donc on a un rêve ya pour voyager TP au qui ne peut causer ça la ligne mboka nanga eza Congo. Je peux aller un tour mais mboka nanga eza Congo. Donc pour vous dire quoi, Eliezer n'aime pas ce Congo. Aligné mboka ote. Azala clair
Malgré tout ce qu'il est en train de faire avec la population. Moi, je venais de vous dire ici qu'Azali député, son travail c'est de parler de na base à Memayango na assemblée pour qu'elle va trouver ma solution. Mais il y a comme on l'a la télévision pour la solution, ça c'est de 1. Et vous me dites qu'accepter que 21 000 $ à Zozoa, il y a mon côté à Kabolango na bal. Est-ce que biso tinde de voter tout tina pour que tout Kabolango na biso? Nous on n'a pas besoin de cet argent. Pour ça, il y a pas dans le ezani. To vivre biso nyonso vie normale, la justice sociale. La justice sociale. Aujourd'hui, et ça nous passe quand tu me dis qu'il a accepté. Il a accepté. Pour fonctionnaire à l'État, il faut combien? Enseignant, il faut combien? Médecin, il faut combien? Professeur à l'université, il faut combien? Soit salaire à professeur à l'université, comparé à 21 000. Et quand tu as combien de fois? Ça c'est quoi ça? Moi, je suis là pour une assemblée. Pour abonder justice sociale et zala. Totina yeta ya kosala ba don. Totina yeta sala ba fondation. Totina yeta créer ba parti politique. Donc totina ya sala molobeli na biso pour que lukunga yozo ba solution. Lukunga lelo tozana problème ya banzela. Lukunga lelo tozana problème ya mai. Lukunga lelo tozana problème ya courant. Lelo oto mona na matadi kibala dernièrement bato kufi na matadi kibala. Ils ont lukunga. Yo mona les dire kuna. Mais bato votaye bato wenza matadi kibala na ba votaye. Yo mona yekuna alobani biso votaye te pour ya okabola biloko to votaye pour alobela biso pour que tout trouver ma solution le lot on a problème ya nzela yo longwe nzela ya pompage koti ki mbwala yo bima ipene yo ka yelezer alobela bana lokunga pona nzela wana to ana problème ya nzela ya lutendele yo ka yelezer alobela nzela wana. Merci beaucoup. Biso to zela yende na makambu wana to zela yende. On n'a pas besoin de ça. Parce qu'on peut s'en aller moi, il y a Thompson. Merci. À vivre normal. C'est ça l'Assemblée nationale. Ou bien il ne connaît même pas le rôle de l'Assemblée nationale. Il doit nous dire la vérité. Pour les députés, il y a des l'Assemblée nationale. Là, moi, merci beaucoup Mwanamboka. Merci beaucoup Mwanamboka Mike Kibaka. Bandeko balandi ya News de télévision tozo kene malem na émission Le Veille du peuple. Mwanamboka Mike Kibaka kaka na kati ya émission il a également des plans de spoliation qui se passe actuellement à Kinshasa. D'accord, c'est ça que je souhaitais de dire. C'est qui Eliezer n'est pas là pour déplorer. Eliezer est là pour trouver des solutions en tant qu'élu du peuple. Dans l'année mission nazolo bagé, hier aza mokonzité, azali représente, aza mwana musala. Mais ça c'est quoi ça? La souveraineté c'est la souveraineté, c'est appartient au peuple. Lui est le représentant du peuple. Mais elle va la souveraineté zani. Peuple est mon konzi. Yenda zali mon konzi à président de la République. Azali mon konzi à premier ministre et ma ministre wana. Yenda muta convoquer bango ba yena assemblée. Soki ba sali bien ta longo li bango. Mais quand un député qui parle comme ça, c'est grave. C'est grave. Mais s'il vous plaît, voter. N'est-ce pas un député Azali Molobeli à peuple Azali donc moi na bitinda au peuple à Tingi na parlement ensemble pour que les co-défendre n'est-ce pas ça? Sois calme. Je dis ceci. Député azali représentant ya peuple azali molobeli ya peuple yoka yenda azoliko azali molobeli ya peuple yenda azo représenter peuple biso boye biso nyonso nde tovandi awa yende mutu azo représenter biso. Maintenant yende balobi la souveraineté appartient au peuple. Donc cette souveraineté est katina yende mokonzi yende lelo a décidé que président azokende président okende yende lelo soit décidé premier ministre azokende akokende yende soit décidé que PDG tel net o azo diriger société ko la régie des eaux SNEL lelo azolongwa akolongwa siko mutu ane ko benga ngaza mwana musala mutu azo ba décision bonga za mwana musala. La souveraineté appartient au peuple.
Donc il y a des peuples, il y a des représentés dans l'assemblée bazala bazwa nombre moko il y a 500 batu batie bango pour représenter plus de 100 millions ya Congo mobimba. Donc bango ndi bato ba décision pour que l'exécutif ait travaillé malam pour que je pense que nous avons trois pouvoirs, le pouvoir législatif, exécutif na judiciaire. Tous les trois pouvoirs wana muto azo contrôler bango ezanani, ils ont le pouvoir législatif parce que yenda azali représentant ya peuple. Mais quand Eliezer a olé la télévision, n'a aucun mois. Non, comment? Aujourd'hui, sous ma cambo spoliation. À côté de la coloba ma cambo, aya kolela na TVT. Ou les abats discours ezalaki hier avant comme député. Maintenant, il est député. C'est à lui. Nous sommes votés pour qu'il y a trouvé ma solution de ma cambo ici là. Mais à ça là taille le voté. Maintenant, zongi sous na kazaka na caméléon pour qu'il y ait distraire sous biso. Opposant et pourtant nous on connaît que ce sont parmi les géniteurs et l'union sacrée aujourd'hui les porte-parole de l'union sacrée yende mutalobaka mais yo ka mikolo nenga changer maloba pour que azoba population biso to aba zoba ya déserté na lokunga to kopesa sous crédité mais c'est les airs to kopesa été lelo les airs fois situé biso il est dans l'opposition ou azana pouvoir. Parce que maloba émission sur le banana ngana landi yango et les airs maloba lobi wana on dira ça en opposition on dira ça en majorité azala clair azana chef de l'état mais azana chef de l'état parce que toyebi ba jeune ça excusez nga pena toyebi ba jeune non ba jeune ya banaka oui na 2018 azalaka pro IDPS mais ba votaye na label ya Lamuka au moins ndenga joua kabadu IDPS c'est en cash mais tu vas voter na label ya Lamuka donc à sali batboui donc à biso na katikati to ba se départager mais tour oyo azala clair azana union sacrée to azana opposition parce que tous maloba na wana na comprendre il est là en train de pleurer biso to voter pour que yo représenter makambo na ici là pour loba obengisa ba ministre bazo kokate obengisa ba DG bazo kokate obengisa bato bazo spolier wana pour que yo en tant que député aux a droit wana ko bengisa bango attendez ozali na vacances parlementaires bokoki ko kende na bureau kotisi bureau ko bengisa bango pour que bo trouver ba solution mais yo zongi sous na télévision ko ya olela biso papa yiruka oyeba musala na yo ezali nini ngana comprendre que lelo yo zoyeba musala na yo te na azoyeba musala na yo te ça c'est regrettable ayebi musala na yo te. Merci beaucoup mwana mboka Mike Baka soki ayebi musala na été ndengo uti kolobana pourquoi koki ko créer parti politique to uti ko mona ka créer parti politique na kombo ya action commune pour la république na mukuse assez est-ce que muto aza na boyebi te ya pakambo azo sala ako créer parti politique ou pas parti politique etondia eza bato boyebi ne ba créer ce sont des charlatans. Ce sont des prépistes. Oui, c'est moi, j'assume. J'assume. Et les airs partis, on a créé un livre. Tout le monde a parti, Bima et Belé, surtout à la veille des élections. Comme ministre, les airs à Louki na union sacrée, union secrète, c'est créé, mais à Louki comme ministre et simité. Il est dessus. Ce sont des dessus qui sont en train de créer des partis politiques pour que, azo espérer en 2023, aïe na label kanaza président et parti politique. Pour na, oui bien comment ça ani. Bato comme un ministre, la majorité bato comme un ministre, ça, ba président et ba parti politique. C'est vrai ça. Vous comprenez? Comme un ministre, ce sont des présidents et des partis politiques. C'est pourquoi Monique les a créé des partis n'est pas en tant que président et parti politique. Mais tu es ministre. Parti on est c'est un parti mallette. Pourquoi cette multiplication de partis politiques en RDC? Mais question il y a un autre répondre. Pourquoi comme un ministre? Pourquoi comme un DG la société? Parce que politiquement, parce que dans RDC politique, il y a justice sociale les athées, justice distributive les athées. Donc, la bonne gouvernance les athées. Il y a que les antivaleurs ne sont pas prônés. Il y a une multiplication, il y a une partie parce que ce qu'il y a dans la label, il y a parti politique. Des bâtiments ministres, des bâtiments DG, des bâtiments. Ce qu'on a, même si on a compétent, on a compétent.
bakocha yo te faut batiaka moto aye na label wana yango moni ke ba Eliezer ba créer ba parti politique. Eliezer aujourd'hui a quel poids politique on va créer parti? Sortie officielle il y a parti politique ACR ezali le 3 septembre. Na bandi ke bana lukunga ba kozala na beko parce que bino ba votaki. Na profiter na micro na yo. Bana lukunga sérieux, bana malueka, bana kimbwala, bana lutendele, bana ya mbuti, bana ozone, bana delvo, bana kaluka eta ya bino ya ngoyo. Moi bana babumbu lingwala gombe mwana lukunga sérieux akoki ko ya na manifestation anati parce que ça parti moko eza papa obi na sera kabila to yeba parti ebele awa lelo suka est-ce yo yeba parti ba baloba MSC obi succès ça la lisango kotela oyebi obi succès ça la na kina lelo eza ce sont des partis créés pour avoir intérêt personnel. Donc, on a prophétisé verbalement qu'ils en avaient moulaïté. Ils en avaient moulaïté. Eliezer Azata Valère Moroté incarnaka Simba parti. Monsieur Mike, et pourquoi vous critiquez voter Bobimisi et puis na sens ni toyebi que Azali ola kouisi ola wuti ko kouisa ministre ya économie na Assemblée nationale, mais pourquoi vous lui critiquez comme ça? Je suis en train de critiquer Monsieur Eliezer Tambwe parce qu'il n'a pas fait ce que la population de Lukunga lui avait demandé. La population de Lukunga avait besoin que M. Eliezer soit là pour représenter la population de Lukunga. N'a pas si oyoza na kata Lukunga. Na jo otangela awa. Tous un problème ya mai, tous un problème ya courant, tous un problème ya nzela, tous un problème ya biloko za ko mata na ba wenze, ba problème na nyonso. Solution na ndenge nga na oloba boy ba yoka ngate. Mais lui qui est à l'Assemblée nationale, dans une facilité ya ko kende na gouvernement lobike Lukunga nzela tel les Beba, Lukunga, Maïzatel, Bakoyoka, Bengisi, PDG, Régie des eaux, à Yeti, l'Assemblée, Bayebisi, Lukunga, Asali, Yamote, Siko, Biso, c'est sous crédit. Outi Koloba, qui est dans Lukunga, vous en a plus de 18 députés. Mais pourquoi vous avez critiqué Kaye? Non, je ne dis pas. Non, na lobby Kaye, na lobby en général. Mais comme Yozo Tunangana Kombo Naye, c'est pourquoi je parle au nom de Basana Jean-Jacques Mamba, Basana Willy Pelé. Donc c'est que Bangonyo sont des bana libulu ba libulu moko ba libulu na Lukunga tous les députés à malamu te o ça l'exception azate asate Lukunga tous la kutumbula place ba benga DGC na zone to yebite na mbula soke ye soke ezalande parce que esika wana ba kundi yango mais tous la mbula parce que terrasse ezate mayo e utaka banda de levo ekitaka DGC to yebite ko kende wapi banda ko avenir Lovo Congo to yebite ko suka boni tobite ko suka boni siko batu wana batu bagolobela biso ba député wana Eliezer so na lobele pe mingi za député ba vota koleka na Lukunga ezayi donc l'espoir ya bana Lukunga ezala Eliezer mais aujourd'hui Eliezer a dessus la population de Lukunga a commis na donateur a commis ko sala ba don a commis na comme sala ba parti politique. Merci. Donc moi je ne crois pas que pour que vous avez la meilleure député il faut avoir un parti politique pour que vous avez la meilleure comme ministre il faut avoir un parti politique mais Eliezer Asali a trahison c'est pourquoi je le qualifie que à escroquer bana Lukunga ba voix mais à longwa na vision ya bana Lukunga parce que Lukunga tout ça na siloka moko to ba moko Lukunga bon moko wana ya longwe alongwe maintenant bana Lukunga faut basala ba choix ya batu ba pesa batu mususu chance parce que to vote moni bino ba journaliste yango na bino ba journaliste bo décevoir population na Lukunga oso donc au sangisi ba journaliste nyos ba journaliste pour bozana pour ça ka bokoma ba député to vote mais ils ont envie à ba nyos to vote Zakari ba baswe a décevoir biso moi to filmo to pesa filmo ke na Assemblée nationale akoka ko beta filmo na te mais era zongi to récupérer filmo na to beti filmo na lelo avant na kota garage donc yepes Eliezer so ki 2023 filmo auto bomba wana ya nani ya auto beta Zakari ba baso yango na pe to ko beta ko kota garage donc bino musala na bino na Lukunga ngwana c'est ça Lukunga eza moi Lukunga eza calcio
tout na ba district nyonso ezana kata Kinshasa lukungu eza calcium mais ayeba ke to beta film to bomba ya Zakari wana avanda akota garage. Merci beaucoup Mwana Mboka Mike, cher fidèle téléspectateur d'Inews Télévision, toujours qui est déjà na kochité na communicateur ya Nouvel Élan. En tout cas boza kolande na bokebi mingi koleka na ba analyse oyo azali na kati ya kosala. Pour chuter Mwana Mboka kaka na kati ya émission na j'ai suivi une partie oyo Mwana Mboka ndeko Eliezer azali en fait ko se plaindre na Oitali Société Congo Airways ndenge zangi ba avion ba komiti na niveau ya kokende ko louer avion na mboka ba paya po eya kosala ba déplacement awa na mboka Congo démocratique. Yango na webisa ki oboye Eliezer fois à la claire toyeba azana union sacrée to alongo union sacrée parce que ko se plaindre oiseau se plaindre wana c'est leur gouvernement de l'union sacrée qui est en train de faire ça. Et Eliezer c'est azaki les premiers ya ko finaka batu na bo excusez nga tanga kombo ya radio na Top Congo ya ko critiquer batu na Top Congo ba lingi développement té yende mutalinga développement na union sacrée na ye mais lelo os surprendre biso Eliezer a comme rolela que bazo diriger mabe. C'est pourquoi Monique na uto lobake chef de l'état pe sera Rolandanga ata la bato a travailler na bango parce que Eliezer déjà comme on la sa couleur na ye parce que toujours comprendre était azana union sacrée to azana opposition to comprendre était donc pour nous répondre à la question na yo que on est gestion ya union sacrée déjà bazana échec na bango balati union sacrée ba kumisaki yango ba lobaki n'importe quoi ba lobaki bango ba yena changement mais aujourd'hui le peuple congolais a constaté que changement exacté et notamment on les a ba preuve ils ont l'accès échec Congo Airways bango air bazu pouvoir ba kutaka ba avion mais aujourd'hui etikali na avion moko le reste qui est wana il faut le Eliezer retourna yi parce que yende azana union sacrée ngai nazana ngana union sacrée na oyeba na ngate faut luka Eliezer répondre que pourquoi avion etikali moko donc ils gestion na bango ça prouve à suffisance que l'union sacrée c'est l'échec. L'union sacrée ce sont des gens qui sont venus pour pas comme millionnaire na mandat moko oyo baye sans vision parce que pourquoi oyo tunanga yo le belaka vision parce que mutu avant diriger mboka ndenge ye les airs le baye qu'il faut total la passé té mutu batala passé na ye otali présent otali futur après si vision na ye zanini vision ezani za ba idée oyo zanango pona mboka union sacrée et aujourd'hui ils sont incapables de yebisa biso que vision union sacrée zanini bazana ngote siko yo otunanga ke Congo Airways et ça le côté Congo ekokufa. Il a également parlé des Bandoki. Alors nous voulons connaître, découvrir qui sont ces sorciers. Sorcier liboso ezaye moko. Oh mais comment ça? Oui azandoki parce que mama ndoki ezana ndoki ya muto azo trahir population. Yé moko trahir bana lokunga siko azana. Il est sorcier. Là d'après vous. Mais yé abengi batu bandoki. Abengi batu bandoki pour basali malamu te non. Batu basali malamu te yango ya bengi bango bandoki yempe na lukunga sali malamu te azandoki c'est pas ça batu baza koloba mingi ke ye basali bor na ye asali wenge na ye asali musique na ye il a très bien précisé dans cette émission que a créé parti wana teke na lolenge batu baza koloba asali bor na ye wenge na ye musique na ye tala ndeko moni parti politique Moto a une vision de créer un parti politique avant que le parti politique se crée. Mais il faut déjà payer ça. Pourquoi créer un parti politique? Il faut abandonner quelque part. Je vous donne l'exemple d'un homme correct, Adolphe Muzito. Avant de créer un nouvel élan, il a commencé dans l'université populaire. Vous voyez bien, université populaire là, abandonné comme ça, tribune. Tribune, ce sont en public. Binonion se voyait beaucoup cabola, beaucoup partagé. Place à l'oba qui m'a dit que non excellent ça, ils ont c'est un monsieur intelligent, c'est un monsieur qui a une vision, c'est pourquoi on dit que les visionnaires du Congo. Parce qu'à place qui visionne, que parti n'a pas rayonner, tu peux incarner ma valeur telle,
c'est pourquoi Monique Lelo a dit batu nyonso KO a ici bamo avant l'élection en 2023 avant que nous nyonso nous allons candidat aya na nini na programme. Je fais un constat pour te citer. Pour nani di bino ba communicateur ya nouvelle Élan na ba émission sur bozo sala la mikolo boza kolobela kana o itali vision projet des sociétés, vision, programme, projet des sociétés. Son Excellence le monsieur Adolphe Mouzedou que je salue à passant, Toyebi Gazaki premier ministre na Katsamboko. Pendant qu'il était élu, vision nino azala qui n'a pas pour le peuple, programme nino a présenté qui peuple, projet des sociétés nino a présenté qui peuple. Ok, merci. Laisse-moi vraiment le temps, donne-moi le temps. Mais nous allons chuter bientôt, il nous reste peu de temps. Je vous dis c'est répondre à Namoukoussé pour le chuter. Ceux qui ont moni les société na biso société congolaise se développer parce que votera des bandes. Or na ba pays sérieux ba votera des ba idée moutazana programme moutazana. Est-ce qu'il a présenté avant d'être élu premier ministre? Écoutez, non, le premier ministre on ne lit pas. Premier ministre c'est le président qui nomme. Ba non maka. C'est pourquoi aujourd'hui tolobi que biso nouvelle élan oki kombona na parti nouvelle élan to na élan ya sika. Photo ya na donne na sika na société na biso. Donc to voter individu te to voter programme wazana ngo. To adhérer na parti na ye par rapport à offre politique ou à Pessibiso. Pour que tu aies dit qu'en 2023, tu as une élection, si tu as voté monsieur Gauthier, monsieur Gauthier a la biso banzela, monsieur Gauthier a autonome biso hôpitaux, donc tu y es d'ailleurs si biso a autonome combien d'hôpitaux, combien d'enzela, pe moma autonome la babilo ko na besoin mo wapi. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. C'est la fin. On a mutuna na que y vision na yaka na attaque député, mais c'est monsieur Tazaki na programme. Oyo programme on est permettant qui est comme premier ministre, et comme premier ministre, vision à na Congo, à salaïke budget ya Congo et mata asala ki afuta dette extérieure asala ki akanga kunda batoire na est qui na bina sima makamona ozoloba et comme mais pour aujourd'hui nous nous arrêtons par ici, c'est la fin de cette émission. Voilà mon gars, au Séguissinga Migmen, à Kogi Kotiko Bouddé, un mot de la fin pour tous nos fidèles abonnés qui nous ont suivis et partout sur je salue tout le monde, sauf que c'est lui qui a besoin de moi. Il peut m'appeler plus 243 89 79 06 89 79 06 353. Qu'est-ce que je dis? 89 79 06 351 89 79 06 351. Donc là, si vous prenez les numéros, vous rejoignez Moko directement, vous voyez solo là. Bye. Merci beaucoup, tout est bien, qui finit bien. Je rappelle, c'était votre humble présentateur Plati, l'intelligence du travail, la PIT, PIT. Ayamba qui moko yaba communicateur ya Nouvelle Élan. Je pense que vous savez une émission Makasi, tout ce qui s'y dit, tout cas parce que le temps est déjà parti. Donc continuez à mon ami Ezali Golia. En fait, ce qui au CPD na émission, ko bossa na te ko tikela biso mo commentaire, ce qui zambalano ya liboso ya ko en fait ya ko tomber sur une news de télévision, ko bossa na te ko s'abonner, ko liker et puis ko partager bande commission pe bazo libaku ya ko tala. Ezali émission ya sekaye na kata une news en fait télévision pour éveiller la population congolaise. Oui, Bengami na Kombo, le veilleur du peuple. En tout cas, portez-vous bien. Nous allons nous retrouver au prochain numéro. Bye.